ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamore Zignons, Bamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, au maman Bino la cabine Kakaba, histoire vraie, pour Essa Bino Bape Makasi. Nabanda Kunabino, partout vos alignes na Lobakanza Mbalola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi. Yango te bisaka bande Nyonso Bazolanda Biso partout, ba o nanu basabona na site yote bo s'abonner au site ya maman Bino ba o déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka auberginité. Merci na bande nyonso bazo soutenir biso partout na ba prière ba o ba bengaka biso ba pesaka courage ndeti sponsor na biso Betty la patronne na moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge tolobaka respect na moi so mebla vendenda kuna Verchache balobi ezalaka yo Betty la patronne boni basangwa meta la brésilienne ya vie na agency bolanga ba morena ba morize nazo rappeler ba diaspora bozo kende Congo Kinshasa bozo luka appartement loué chambre salon cuisine salle de bain topé deux chambres salon cuisine salle de bain ko hésiter te benga biso na numéro to commune écran na biso okozwa ebete pro mars solo la ba solo la kaka isika ya kolala ya kitoko sécurité propre neti na film tango kokoma na Kinshasa kobuka na te ozoluka esiko kende kolia mweloko ya bien ba morena ba morese Mama Sylvie Mwanzaka azawa na pona bino na Gombe balobi super auberge restaurant ya kitoko kolia komela bana poto ba diaspora na bengisi bino chaque samedi chaque dimanche pa ya Mama Sylvie Mwanzaka balobi restaurant super urbain eza unique na genre nango na Congo ba diaspora bokende ko découvrir esika ya kovanda ya kimi ya kosolola na chéri esika ya propre eza kaka moko. Voilà, merci beaucoup ba morena ba morezi nyonso
nzamba lola asala bino bolamu lalala toke kopesa merci na porte-parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese bamourir na bamoureuse mama Irene ayaka boy mama Irene ozoloba na se na ganga mingi na koma fatigué matisa volume olanda mo estenga so osula foza poser yango nde boluka poser voilà bande kunyas banda biso partout na yebisaka bino tango nyonso na lobaka Jésus Christ revient bientôt ezalaka slogan ya mama Irene te na rappelaka bana nzambe ke mwana moto akozonga parce que mokili esalama yango moko te etambolaka pe yango moko te slogan mama Irene ezalaki beteli nde ezoboma bango bana jipa bebe ngande mama mwasi atika maso na defo na YouTube ezalaka nga na yebisaka bango baleki nga na kofinga menga na leki bango na musala bongo te mama bibishe mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même boni basangwa Naomi Mwenge de longue jambe na kata l'automne motema papa de Gaulle Mwenge Naomi balobi umela bamourir na bamourir zeneli bino lisolo moko eza vraiment molai mingi te mais naika kotalisa bato ke koma tozokutana ba problème na vie koma tozokanga bato bandoki na vie mais babe na biso ezouta kote nini bandeko bolandaka mama Irene eza na mama moko na Londres abengi mama Irene mpona kopesa lisolo na ye ya pasi ya mawa ya souci à propos ya mwana na ye ya liboso ya mwasi boyebi ke mama nyonso na vie azalaka na souci ya bana na ye bazala malamu yango nalobaka vrai mama abondelaka mpona ntina ya bana ndeko na biso mwasi abenga na Londres mere nayebi tobeta lisolo na kalite ya kolela to na kalite ya témoignage ya elonga nayebi te ndenge bino bokoyamba bango bamama na bapapa ya Jérusalem bokende nango kaka bongo mama Irene naza na kati ya Londres naza na mwana nga nabotaka ye na Congo nayani awa na Angleterre na age ya 7 ans donc mwana koli na poto mama Irene mwana ntango akokisaki 25 ans azwaki libala mobali na memaki na province moko awa bakendeki kosala vie na bango mama Irene ntango mwana akomaki nabalisaki mwana vraiment mariage nazwaki mbongo biloko nyonso elekaki malamu mwana ntango libala mama Irene libota liboso mwana bota koko nanga olela azosala 5 ans koko nanga alobaka te atambolaka te bamourir na bamoureuse bolanda lisolo boko comprendre pourquoi mama oyo aye nango na Irene Masiendo kitivi lokwa tosalelaka proverbe 19:20 ekosunga yo nanga na suite ya vie to renouveler to topusa susu prière makasi mpona ntina bana na biso tozobota bamourir na bamoureuse mwana ntango libala boti mwana liboso koko lelo aza na age ya 5 ans mpona na kati ya Angleterre koko na biso alobaka te atambolaka te mais c'est un témoignage ya mama apesinga lisolo koko ya mwana lobi mwana kitoko beau garçon aza na malformation na nzoto te me makolo kaka nde evanda na kiti elongi na ye kitoko aza na défaut te me alobaka te soka bimisi miso azotala kaka lelo mwana aza na 5 ans mama Irene lokola mwana kola koto ba anglais belé mobali pe akola koto batamboli bitambola tambola koluka solution mwana bango lokola baza na mwa avantage ya langue ya makasi po bakoli awa batangi awa na yakala mama ya mwana oyo koko na obeta lisolo na age ya 7 ans nde nakotaka ni awa na Angleterre mama Irene kotambola ba médecin bake ko découvrir bi mwana nanga bana nyonso akobota na libumu na ye bakozala kaka na ba malformation donc ye akoki kobota mwana ya malamu te na vie selon ba examen mama Irene edérange kinga esala kinga pasi na lela ki mingi parce que na libota na biso toza na maladie wana te ba maladie tokutana kana ngona poto Yesu Masia asunga yango raison na ye kobeta lisolo na ba mourir na ba moureuse nyonso balandaka mama Irene toyeba ke libanda na Yesu Masia eza kufa mama Irene edérange kinga na yebisi mwana si c'est comme ça kobota ni susuté to lukelo na nzambe mais lokola mwana azalaki na kati ya ndako ya libala ayaki kozwa susu zemi ntango azwi zemi aboti mwana botami susu kaka na malformation ya makasi mpona koloba na lingala mwana botami kizengi mama Irene eza facilité na bamboko kozala na bana mibale oyo babelaka moko atambolaka te atambolaka na kiti bamourir na bamoureuse nzambe apesa bamama nyonso baboti bana bazobela makasi bokima mbango epai Yesu Masia bamaladi mosusu ya bana na biso bamourir na bamoureuse eza ya biso te fo koboya yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth mama Irene mwana azalaki vraiment choqué ntango aboti mwana ya mibale mwana bandai kolela mingi mbala moko mwana nanga kitoko ya kibomwasi esili mwana baby mwana aza susu soin te mwana komi lokola akomi dépassé mama Irene automatique nga mpe mama na ye nazalaki susu malamu te nakomaki na susi ya mwana nanga epesi pasi bandeko bolanda mais mwana nanga ya mwasi na mobali na ye bazalaka vraiment ini na kati ya ndako na bango epuis bokilo nanga mobala mwana nanga aza garçon moko aza kimia alobaka mpenza te
malgré tout baboti bano baza na maladie mais abundanaka kaka na bana na ye ndenge wana. Mais problème ezali côté ya mobala mwana na nga mama oyo aboti ye na papa na ye bakabwana awa na Londres bango mibale baparent na ye baza awa mais bazalaka susu esika moko te. Mais mwana na nga mwasi afrinkataka mingi kaka bokilo na ye bokilo mutaya kotalaka ye mama ya mobali akipaka kaka mama ya mobali papa ya mobali penza bazalaka na contact mingi te. Papa mobali mpe azalaki nano abala te me badivorcana mwasi na ye mama ya mobali. Mama iren tozokuba kaka na bapriere mwana akomaki vraiment dépassé mais eloko nini esali na benga mpona kolamusa bamama tobondelaka mingi surtout esika bana biso bazokende kobalela eya kosala ke bokilo oyo ya mobali papa ya mobali ya mwana na nga abengisi mwasi na Congo abengisa mwasi na Congo mwasi aya bavakoma kovanda esika mo awa na Angleterre mais mwana na nga mpe asolisaka mpe mama wana auta Congo te ayebi ye mpe te bakutana te. Nzambe ndenge kaka salaka na makambo na banzela na ye ezalaki na matanga moko kuna na province esika mwana vandaka esali ke bokilo na ye ya mobali aye na mwasi na utaka Afrique na matanga wana parlant de tanga kipesa bango mbote bokilo mobali a profiter a présenter mwana na nga ke tala mama na bino lokwa mwasi nga na bali auti Afrique yeyo nde mama na tunye yo mwasi ya kinganzi ya pisko ya bi oui nde basalaki échange ya ba numéro ya téléphone na mwasi ya papa ya mobali na ye. Bamuri na bamuri bolanda ndenge nzamba sala kaka na sima mutu ekomi ke mama wana komi kokomela mwana nga na WhatsApp boni santé nde kaka ezalaka bakomi kosola mpe na mwana nde ngosa okomela mwana nga lobi ke baza na hôpital na oya moke po ya moke atungisaka bango mpenza mingi koleka oya liboso na santé. Ebi mwana azobela nini abandi koexplike ay mama nazosouffrir naza na bana mibale na boti tala boye mama na bi ah bon epongo bandanga na ya libala bokilo mobala betelaka nga lisolo te yaya kende mabondeli eza nango kutu kote na bino te ezali mama na mobali na yo bokilo no paye biso eloko ta nga naza na nga mwasi na libala bayo komona kwa na ekopanza makita abi mobali nanga alobaki eloko te mwasi na alobaki eloko te mais mwana ba mobala azobota bana mabebe mpona nini ezali mama na mobali na yo koko na bango azalaki na misala ya malamu te. Génération ba mama ya babokilo na erata bandeko nyonso ya babokilo na yo babota bana na baza ba victime babota ka bana mabe yo za soki deuxième tout troisième mois ne bota zobota bana ya boye et puis bana mo bavandaka na mabala te loko zo kanga makaka na libala ba conséquences bando bota bana ya mabe mingi ezala komona bali mwasi mariage fête sa monene ya kaka 6 mois 7 mois bakabwani ya papa na bino abombelo makambe belé ayebi mingi mobala mama abino ayebi pourquoi bakabwana famille wana kindokeza makasi fo bosambela makasi mama irani esalaki mwana nga bien te mwana nga ekobetela nga lisolo nga lokola mama nazwi numéro ya telefone ya mama wana bandeko bolanda lisolo mama anafungoli nga makambo ebele mama Irene nazwi tan okende kosola siko na bokilo na nga mobali ya mwana na ngai nayebisi papa bozobota bana boye na mwana na nga obala ye na mbongo prière nini tosa te problème eza nini mwana mobala afungoli motema abandi kotalisanga makambo eza na famille na bango mama Irene libala nyonso bapesaka mwana te famille wana eza na bitumba eza na bakomba moko banda bokoko na bango batambola mabe bazala na banganga na bavillage réputation na bango mabe mama Irene napesa mwana na monoko ngando mwana ngazo subi ba conséquences pona nini libala babale mariage yango pona kopesa mwana libala foko yeba famille pe kotuna nzambe mama Irene loko nyaso pona kopesa nzambe merci mama Irene ba prière mama Irene mbala moko mwana mobali o azalaki na mwana ya mwasi bazalaki bien mama Irene ya 3 ans passé alobi alingi su mwana na ngai te olingi mwana to kotika ene eta o na bana ya pasi boye raison nini toke kovandisa mobali problème nini biso moto koyi kosilika parce que toyeba vérité famille na bino mama Irene mwana mobali wana incompréhension moto alobaka te mwana mobali moko ya kimia respect alingi mwana te mwana sali loko te mwana mobali aza na raison kopesa mwana te yango na ye koyebisa bana na nzambe malheur mosusu na vie ezaka nzambe moto apreparaka yango mama Irene ya 3 ans passé tosali nyonso mpo libala na evanda loko asi babalaki malgré tout bazobota bana baza na baproblème mwana mobali alingi kosentir mwana na ngai te mwana nga malgré bande kobota bana baza maladi bazalaki na bolingo ya mobali mwana bandi kolela azotalaki mobala boya ye atiki na bana mibale ya pasi aokoka te
Maman Irène nzamba eko sala grâce malgré tout insista ki loko ezaki volonté nzambe libala wana ekufaki ya 3 ans passé. Maman Irène loko na eko beta lisolo maman Irène tomba boyani na mwana ewumela kite mwana zwaki mobali inane ya pamba. Ye mo combat le temps bakaboyana moi si pressé à divorce loko leloko mususu photo divorcé mobali mbala moko asali makambo nyonso ake Congo ake ko bala fille mususu. Mama Irène mwana ngatikala kina choc tala mobala boyo na bana mibale bazobela ba mourir na ba mourir bozwa lisolo petete et même mabilo na dimension ya mabonde il faut ko tala kestani ya kopesa mwana faut ko yeba famille ya kobalisela mwana mobali mbala moko ake Kishasa inana après ake abali coutumier ba photo ekoti mwana choc poza kino na bolingo te na se choc wana mwana pe ake kolinga mobali moko ya Congolais ya Brazzaville mama Irène mobali wana coutie na bana mibale ya maladie mais mobali wana eko supporter mwana na ba choc mama Irène mwana auti kobota naza na koko siko abotami na état normal santé kitoko entre ta ba déclaraka mwana na Angleterre awa kobota bana nyonso kaka bakozala na normali mais koko ya misatu na Congolais Brazzaville mama Irène trace ezate ba prière eleki to yeko comprendre que famille mwana balela ki baza na ba genre ya ba maladie wana ebele eza ba problème na bango mwana ki kota bitumba oyo ayebi ndenge bandela kité yango na yeko pesa nzambe merci na réseaux sociaux na balisaka mwana mariage batu baya ba mela balia basepela miskanga mwana kenda mwana zaka na kimia te yango ba feti mingi to kendaka to lia to mila to ata ba robiso to sepela mais mutabala tlelo alelaka kimi zalaka te mama eko pesa sona Irène Masiando TV pona kolamusa conscience ya ba mama tango mwana elio mariage banda ko bondela pona famille wana c'est pas pour rien tant to zalaka bana miki mona mwasi baba life ba ke koyeba famille na bango ba kende ko tuna bato quartier bien que le koma mite ya mabe muso tunu mona kosili muto likambo pa bebi salibala ya bana mais na kalezaki ba famille po babala na fo ba yebana ezalaki likambo mabete ezalaki ya malamu na pesa mwana famille ya mabe mama Irène to tikali na bana mibale ya maladie o ezalaki makila na bisote ezalaki problème na bisote mama Irène na famille ya mobala mwana balelaki skali boso mama baza na bana ya maladie 8 na libota na bango bana ba cousine bota boye niesa bot meren eza vraiment pasipe mawa mais na ko tato la monena nzambe parce que ba déclarer ka mwana awa na Angleterre akotikala ka ko bota mwana ya malamu te mais après mariage wana ndenge beba ki kufaki tanga zongeli deuxième gloire na eli bala ya mibale mama Irène mwana boti mwana ya état normal na ba médecin bazo kamwa ki ba déclarer ka ebongo te mais bazo kamwa mama Irène yango ba déclaration msufu ko boya yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth ezalaki ndoloko bataki katikati na mwana nga yango na ekobeta liso na Irène Masiando TV lokola tolanda kona mwana ezala sujet pona biso ba mama tant mwana elio libala banda ko bondela pona famille wana zala concentré pour famille ni mwana zo kendela famille na famille ezana kindoki nango ezana ba lien nango biso bana nzambe foko kata foko bondela nga na yeba kite na mona ikaka mwana lati voile mwana bali me mwana ngakindaki na monoko ngando yango na ekopesa nzambe merci na Irène Masiando TV pour na 3e koko nanga abotami na état bien ba médecin bazo kamwa libuma mwana nge bimisa mwana ya malamu teme na mwana nzambe mwana boti mwana ya malamu yango partager lisolo s'abonner na Irène Masiando TV nzambalola apambola bino nde na baka soki mwana motazongi te tokobeta suba histoire voyo mutolandinga s'abonner like video kozanga te pesa lisolo tokobeta ngo tokutani mbala sima bisous bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant kozole biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kusama o nazika, o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère Loboko, Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi Loboko, ya mama Loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pona libala na yebi ko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha Loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika.
yango nde eleki oki yango